Allô, allô, bonjour, bonjour, na bandeko nyonso. Une fois de plus, on se retrouve na moment na biso, oyo nzambe na likamwa apesi biso so opportunité ya kokutana une fois de plus na nzela ya bilili. Lelo toye lisusu parce que le Dieu de gloire a permis. Ezali ndeko na bino Henri Konde, accompagné de Andrea Konde. Toye lisusu kosala une fois de plus étude biblique, parce que yango ezali maloba quotidien, le pain quotidien. Mais nzambe apesi biso opportunité wana ya kosala yango na modele oyo tobondeli nzambe parce que ye nde mokonzi. Yawe topesi yo merci parce que mosusu lokola yo aza te, ndenge tolobi mosusu lokola yo aza te. Yo nde mosantu, yo nde obongi na nkembo. Biso basumuki kolo koya epai na yo ezali na biso moko te, ezali na misu ya mawa otali biso mpe otie médiateur au travers ye kaka tokopusana liboso na yo ozali nzambe malamu. Yawe totongwa lelo lisusu maloba na yo nde eteya biso, maloba na yo nde edirige biso. Dispose nos cœurs o kolo tozala humble ya koyoka maloba na yo, ya komikitisa liboso na yo le roi de gloire, parce que oyo efuma bongi na lokumu oyo mpenza ezali nécessaire ya koyeba nécessité même ezali yo yesu tokoyeba yo mpe ndenge nini. Merci parce que yo moko mpe susu ose révélé epai na biso na nzela ya makomi oyo ezali na erreur te, ozali nzambe zwa na lokumu masi ya yesu tika ete nkembo nyonso ezonga epai na yo nde sunga biso ntango tozali koloba toloba te tozala simple ba ambassadeur, simple instrument oyo koutilize. Sunga biso nkolo même nos sentiments ezala dirigés par le moko tozala emporté na yango te oyo mpe azali koyoka nkolo disposé mpona bango ntango mpe réflexion afin ke maloba na yo ezala compris na nkombo na masi ya yesu tobondeli amen. Amen, amen, amen. Voilà. Ok, la fois passée, tu levais la question Romains 6 à 7. Non, Romains 1, verset 6 Yeah, et merci. verset 7. Romains 1, chapitre 6, Non, verset 7. chapitre 1er, verset Verset 6 6. et verset 7. Merci. Ok. Tu levais la question, tu as bien-aimé de l'éternel, oui, baza né de nouveau. Tu levais la qui paix, tu as appelé à être saint, tu as mis à part. Le lot, tu levé là sur Romains chapitre 1, verset 8 à 13. Et ça, bien sûr, qui vous opposez, vous appose, vous akulanda, lecture nabiso. Oui, ils ont pensé nabiso te. Donc, ce qui est arrivé au moment de Tanga, s'il te plaît, aussi Bible non peut Tanga Zamala. Awa na Romains 1, Romains 1, verset 8 à 13. Awa tu dois apprendre l'importance de la prière. Paul y moko l'exemple pour nabiso. Ok, sans plus tarder, Romains chapitre 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Je sais que votre foi est renommée dans le monde entier. Premier point, la prière devrait inclure l'action de grâce. La prière devrait inclure l'action de grâce. Awa tomoni que Paul azali reconnaissant envers Dieu pour na ba chrétien oyo bazalaki ko vivre na Rome. Azalaki particulièrement reconnaissant pour leur foi. Bazalaki célèbre pour leur foi. Mais tout beau sanate que foi eza ko compter sur ce que Dieu a fait plutôt que sur ses propres efforts. Message ya ba chrétien eza basé sur l'histoire de la croix. Message na biso. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous apporter le salut. Raison yaki. Donc, foi est une attitude et confiance dans laquelle un croyant reçoit le salut. Il reçoit attitude de confiance. Yeah. Dans laquelle un chrétien reçoit les dons du salut de Dieu. Ok. Donc, dans Romains, dans Actes chapitre 16, verset 30 à 31.
Autant Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 30 à 31, et le Bible. Il les fit sortir, et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ok. Ok, nga nazotanga Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20, c'est le bel biso. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ok, c'est juste dans le livre à Romains. Le livre à Romains, chapitre 4, verset 21. Et le bel monsieur Boy. Et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans notre foi, chrétien à Romain bazalaki célèbre la foi na bango. Pétolobi que foi ils a compter sur œuvre na biso teza compter sur Christ. Notre foi c'est Christ. Sur Christ. Yango bible yango toloba ki la foi passée, objet ya foi na biso eza Christ, eza biso mon côté. Donc vie ya ba chrétien à Rome et affecta ki ba païen autour d'eux. Sikoyo réputation ba chrétien a besoin qui réputation makasi dans le monde entier na temps wana. Donc na 1 Thessaloniciens 1:8 nazotanga balobi bible lobi biso non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans les Macédoines et dans la Caille, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons besoin d'en parler. Tomoni awa pe ba chrétien à Thessalonique, bazalaki pe également célèbre pour leur foi, comme les chrétiens à Rome. Twezo ba passage moko kaka ya mutu moko kaka apôtre Paul pe, ndenge vie na ye chrétien et affectaki bato sika za ko kende. Ari oki kotela biso na Acte chapitre 17 verset 6. Acte chapitre 17 verset 6. Acte chapitre 17, verset 6, c'est le Bible. Et le Bible, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. C'est un mot localité est quand même concerné le monde entier. Et comment qui concerne, oui, c'est qui vraiment bon. Donc, Paul a qui reconnaissant parce que la capitale il y a empire romain païen, et qui n'a pas oyo, bazala qui croire dans Nzambe, il y a solo, Nzambe na bon moi. Voilà. Donc, le petit solo à foi a toujours précisé sur le romo, Andrea le romoko. Foi qui n'a que dépendre na oyo bango ba osate. Non, non, non. C'est une petite foi, mais Nzamba munene, les grands dieux. Yango, il est important. Donc, produit by fait. Yango, vous avez quoi faire, voilà. Qui va le but, Dieu permettait même, monsieur Salema, par exemple, avec le bakomo komona, Dieu permettait ça. Sur le but, que la prière devrait inclure l'action de grâce. Reconnaissant, wana ou apporte pour la zalaki nango. Yarazo kolobana, verset 8. Je rends d'abord grâce à Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Voilà. Donc, tu préciser wana, pour dire que ma foi te a. Ils allaient la foi dans les grands rois. Je dépend de la Oyo Salaka ou la foi audacieuse. Non. Non. Ici, nous parlons d'autre chose. Ok. C'est que, et là, comme ça, prière, ils allaient conclure. Prière, ils allaient conversation. Ils allaient sur le na mutu. Sur le téléphone, ils allaient rokanga. Yo solo baka yo muko. Et simbate. Ce qui pose le bana lango mtongo zo yo kate.
Ateke bozolo ya lobi yo po lobi ya zoloba soki ki ndande yo zoloba ki mbemba soki langue moko na yebi te ya ndenge nini boko yokana te ezala makelele cacophonie ça n'a pas de sens sikoyo Dieu a un langage qu'il parle la foi Dieu parle dans sa parole nzambe alobaka kuna sikoyo na prière ezali ozokommunike nzambe koloba na nzambe oyo nzambe asi aloba deja koya na baide na yo te loba oyo nzambe asi aloba deja yango wana sikoyo prière il faut esalema en Jésus-Christ seulement canal ya conversation wana entre nzambe oyo aza mosantu na biso basumuki eza kaka na nzela na Yesu qui est le médiateur nzela mosusu eza te eza kaka en Christ eza so sama eza parce que na verset 8 tolobi je rends d'abord grâce à Dieu par Jésus-Christ donc la prière doit se faire en Jésus-Christ doit se faire en Jésus-Christ doit se faire kuna nde fo kende na prière na toko mentionner le mot koloba o nzambe asi aloba yango fo loba epa ya nzambe nde o appliquer siko souveraineté na ye mais il faut esalema na nzela kaka ya Yesu Masiya parce que moyen mosusu okende au Père le Créateur eza te Jésus-Christ Bible lobi il est le seul médiateur. Dans le livre Jean 14, verset 6. Ok. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. À préciser bien. Ça veut dire que non, je suis un chemin. Non, c'est-à-dire la foi facile que non, que chemin mène à Rome. Na bagi okubima na babandal na bachela so bakote no kubima kuna ezate makambo wana babi nul ne vient au Père que par moi donc oh eza exclusivité na niveau moko za na idete elongoli ba religion nyonso moi c'est moi tunenga bongo bato ya religion wana kuna kasi baona to wana est-ce que bakobunga penza nzamba za souverain asa makambo na élection na ye nzambe mais la façon ça se fait ezaka na nzela ya la prédication de l'évangile et ezali kaka na kofutamela masumu na nzela na Christ kaka nzela mosusu eza te sali eza kaka en Christ codification na nzambe eza kaka en Christ eza te po biso na nzambe biso na nzambe amosantu na ndenge alobaki biso toya basumuki biso na nzambe contact eza te na biso moko eza te rien eza te eza kaka na nzela ya médiateur médiateur yango azali 100% nzambe akokommunike na nzambe 100% et puis na mopanzi ou encore na sima aza pe 100% mutu c'est-à-dire il peut prendre toute faute toutes nos imperfections amemi yango au Père et na nzela ya ye kaka biso tokozala accepter na nzela mosusu te soki olingi osambela na nzela ya na nzela mosusu ya matro eza te au nom de Kimbangu eza te au nom de Kimbangu au nom de Branham tala Branham te au nom de Branham te Branham il a vécu il est mort au contraire je le répète encore azala kokufa asekwa te azozela pe ya ye jugement aosekwa à rendre compte si vous allez trouver en Christ à peut sauver justifié ce qui peut être à peut condamnation ils allaient pas na ye à peut n'ambando na ye donc nanzela ya Branham te nanzela pe ya mama Maria pe te oh mama ya Yesu mama te Maria pe ye moko azala peut sauver nanzela ya Christ pourquoi na nzela pe ba montagne te on akendaka des semaines na ba montagne na mangenge surtout montagne wana niveau ezali na succès bakomo yemba ngo nayebi ndako nganga te kodi ya bapesanga ngana mangenge na mabondeli mangenge nde élévation mangenge nde makambo papa mangenge esake loti Yesu la femme samaritaine
ce n'est ni na montagne, ni na temple. C'est un esprit. Zamba longoli barrière nyonso géographique. Et puis, en vérité, qui dit en moi, na ngai nde Yesu. Donc, ozala chinois, ozala mukongo, ozala mundande, ozala muluba, nyonso, so lingo bonde la nzambe, o bonde la yi. Mais, na nzela na Christ kaka. Tani ete yaya. Bande konanga, bana basi, boke na et ça est le côté, bamangengenge botkenda wana. Au contraire, boza, luke la ngambo, na nzambe. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, c'est dangereux, ça, qui est ce que nous dépendre, ozomona ke soki na ke na mangenge ke mangese ke nzamba yoka prière nanga comme la manipulation et ça quand Christ na nzela ya foi eloko nzamba yoka ata oza na se ya mbetu ozo prier na foi nzamba yoka ça te ke na montagne des la sacrifice te amati mingi akon pembeni ya lola on va ba ka mbango na Bible sur le sacrifice ni nzamba linga eza motema eza motema ukana le cœur brisé mutema oyo e comprendre la condamnation c'est-à-dire ko attacher na yango te ke mosumuki et moni pe que la façon ya ko échapper ngo ezate nde ako crier na le Seigneur te me tondi sami na repentance ya solo pas chagrin non d'abord na grief na regret on pene mutema oyo zo elakisi babolamu nango te non mutema oyo elakisi ke naza ko katana na ko kite broken heart babenga ngo contrite spirit, un esprit contrit. Omoni, yamza mazoluka. Alobito ke na ba montagne, na so ba mangengenge oyo mi parce que niveau ezalé na ba réseaux sociaux na ba tout, ntaki mangengenge ami filmer eza malamu te. Na nzela na Yesu kaka. Na nzela na Yesu kaka. Nde kuna tozweli ni tozweli contact wana. Donc, soki ozo sala makambo mususu à part na nzela na Yesu osa musala punda ndona osa musala punda au contraire osa autre comme le problème ndina lobaki comprendre donc Yesu nde nzela à s'identifier bien alobi na livre Genèse tant j'allais que se révéler na Moïse na le feu qui brûlait mais ils ont tombé iloko wana burning bush ben en anglais n'est pas en français ani nzete za rose eza la moto mais ezikate iloko OK alors bien je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob mais azali ko s'identifier qui il est na alliance wana nde azali s'identifier et puis alors c'est comme ça que vous m'appellerez de génération en génération ndengo wana azali na komba nzambe ya pasteur songolo te oh nzambe ya papa boy nzambe ya mama boy nzambe ya biso bazaka te nzambe ya mutu boy bazaka te de Dieu il est le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob et le lobete ka soki ka wana te ezali ka kazo bakisa ke non azoloba Abraham alobi na descendance na yo na seed na postérité na yo le monde entier na ya ba congolais na ya bangala ba luba ba swahili na ba chinois tous seront sauvés na nzela na yo mais sur la ndela ngo pe bien bazoko bimisa descendance yango wana bazo ba le fruit wana seed wana na mbuma wana semence wana voilà le terme même et ça au singulier ça ne parlait même pas d'Abraham lui-même ça parlait de Christ il y a un ça pour identifier le modèle wana donc le baki prière il faut ça le mela nanzela na Yesu ka OK na passage na tant passage monsieur sur 1 Timothée 2:5 le dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. OK. Voilà. Sikoyo nalingi totanga na Romains chapitre 1 verset 9. OK. Donc c'est verset 8. C'est verset 8. Il y a de sincérité, bien sûr, prière il faut rozala, avec action de grâce, tout le prière il faut zala et salama en Christ. Donc sikoyo toujours la prière doit être constante. Donatang na Romains chapitre 1 verset 9. Okay. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils mes témoins que je fais sans cesse mention de vous
Paul a prié pour les Romains sans cesse. Continuellement. Continuellement. Donc, on a prié, on a le passage, monsieur. O eza kolobela sirango. Biso nyonso toyebi passage yango 1 Thessaloniciens 5:17. Bible elobi prier sans cesse. Prier sans kotika. Eza lokola kosu oyo eza kowumela ezosila te. Ekomi soki to miso rouge. Une toux sèche. Tomoni préoccupation. Donc, on va prier sans cesse na comparant na kosu wana. Une toux sèche. Kosu oyo ozomona ke ozolinga osope sino ozoderange bato mais ozosila te. Prière faut ezala bongo ezala sans cesser. Sans cesse. Donc, préoccupation à Paul pour les croyants romains, ezalaki toujours na ba pensée na ye. Puis na ba pensée na ye azalaki mango constamment na mabondeli. Donc ezalaki ko motiver ye foi na bango donc ezalaki ke a prier pour na bango plus sans cesser. Naza besoin to kende na 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 1:2. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 2 et le Bible. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Ok. 2:13, chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13 et le Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 et le Bible. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. La parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Atomoni ke Paul azaki mutu mabondeli, pe azaki ko prier constamment, et azaki ko prier mingi pe si ba chrétien, surtout ba chrétien comme ça, pour être ba maintenir ce que bazo croire malgré ba circonstances, malgré ba persécution. C'est-à-dire biso pe faut prier pour les uns et les autres, surtout ba chrétien, faut prier. Et la prière comble la fossé entre les gens. Et c'est important de prier. Ça. Réconciliation, la prière. Voilà, très important, très important. Et puis la prière, moko ablom tu faut ça na prière. Prière faut ça avec sincérité. Ok, natangango, na verset 10 déjà. Yeah, tout temps dans verset 10. Ok. La verset 10. Dans l'évangile de son fils met témoin que j'ai fait sans cesse mention de vous. Ce qu'on a verset 10 le dit, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Voilà. Donc la prière doit être soumise dans le sens où on a de l'amour. Yeah, ça on continuons là. Soumission. Continue. Pour you, ça va na 10. Vous avez 10, tu auras na 9? Non, 9 est scellé. Parce que, d'être le belli. Quand on sur verset 9, on a qu'à poto, migako, amplifiant le sous ni pour la zone bapenza. Dieu que je sers en bon esprit dans l'évangile de son fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Voilà. Alors bien, nous avons besoin de témoins. Une sincérité de cœur, voilà. Dieu mes témoins. C'est-à-dire que, donc, na zone bango avec c'est de lui que nous na combo nzambe penza. C'est vrai, tout j'irai te ni Bible bien, tout j'irai te ni par le ciel ni par la terre, hein. Tout j'irai te. Mais alors peut pas avec sa sincérité de cœur. Que na salango penza poste na za penza na kondima na mutema na nga avec vraiment sincérité zali. Mais sincérité voilà. Il faut ezala conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Il y a un que la prière, c'est dire à Dieu. Dans le but de dire, on peut une position. Tout ça, qu'on rappelle. Tout ça, qu'on loba. Tout ça, rappeler, non. Mais nous disons à Dieu ce que Dieu a déjà dit. Sachant que, Asa souverain. Les gens diraient, moi, na sengi papa na ye bombo. C'est vrai, papa, on peut ça y bombo.
Mais il peut arriver, c'est pas pour que tu n'as pas ça au bonbon télé, pour des raisons, même si ce les bonbons, et comme ça, quand on m'a bé, de papa, ça souverain. Donc, il y a un abonné qui insiste, to y ba souveraineté en Zambie. Et puis, toute l'année de la femme samaritaine, pour le sincérité, il faut ezala en Christ. Il faut ezala conformément na maloba ya Nzambe. Tout ça net la femme samaritaine alobaki ayebisaki Yesu oh na ngomba biso tosambolaka na ngomba Yesu ayebisaki te na ngomba te ni na ngomba ni na temple na tolo bango liboso mais en esprit et en vérité na ko expliquer yango bien nini penza elakisi so prière ezo donc siko prière ezo kotisa biso prière ezo kotisa biso na relation wana na Nzambe na relation wana c'est que barrière eza soudée barrière eza soudée cette sincérité là de cœur ezali attaché na oyo Nzambe alobi na maloba na ye nde epesi bomoko wana mais ezaka possible si cela est fait Christ siko prière nde nalobi intercession sincérité wana apôtre Paul prier pour ces gens elakisi ezali ko plaider cause ya moninga mosusu neti avocat yango kutu Yesu azali kutu bibelobi azali ko intercéder en notre faveur azali ko plaider cause na biso epai ya Nzambe mais tant tozo prier avec sincérité du cœur tozali ko intercéder pour les autres aussi prière ezalaka te yo pesa ngai boye nazwa mbongo nabala nakenda poto nazwa mokanda nakende boye ça marche. Par exemple, dans Gazoloba, étant que chrétien, par exemple, prière et que ça a tenu tout le bas, qu'ensemble, pesangai, nazala engagé, na écriture, nazala engagé, na vie à prière, ou bien ça, ou na ngazo, c'est exemple personnel, ça, ou nazako, I'm struggling with children. Yeah, nazo, vraiment difficulté na bana. Yeah, na memi yango pa Nzambe. Tango naza un peu na moi incompréhension na Henri na memi yango na Nzambe. Tango na remarqué orgueil senga na memi yango na Nzambe. Tango na remarqué jalousie na memi yango na Nzambe. Tango na moni moi refroidissement na ba kotanga ba makomi na memi yango pa Nzambe. Eza mabete. Mais tant que chrétien, on peut pas toujours prier pour nous-mêmes. Et ça peut bien comme ma chrétien mutu na maboko Nzambe comme ça peut ça va croître ba o baza déranger na ba circonstances ebele que za la santé et que za la ba comme distrait na bloc ebele na mi ba devant Nzambe. Donc vous appelez voilà tena merci pour na ninwana na interpellation wana ou encore contribution wana na bana ko préciser bloc wana parce que prière ezali liste te yeah yaba biloko oyo lingi pesanga yo comme centre nde mabe yango mais sur ba o baza régénérer déjà c'est ba baké on vient pas à Dieu pour recevoir des choses matérielles c'est vrai oui eza de dévoler tout ça beta masolo o bazali régénérer ba okena modèle wana ou encore ndenge oyo bible lobeli ba religion de bokendo voilà c'est que ba religion wana balingi koutiliser Nzambe comme étant neti moi génie moko boye eza pe égoïsme c'est pas bien eza kaka yo kaka nde mutu za important eza malamu te après Paul a batali ko faire mention pour les autres mais sincèrement mais c'était pour les chrétiens n'est-ce pas pour les autres l'église les chrétiens de Rome convertis il a ko faire mention de la prière na d'une manière sincère na nzela na Christ kaka et ça malamu to priaka non seulement pour na ba obazali régénérer ceux qui sont sauvés prier pour ba oyo bazana nous sauver te ba dirigeant na biso ba pays na biso par exemple oyo
tozomona injustice, tozomona kimoyibi, tozomona bakanai, so ndenge nini tolobi te, tobetango maboko. To prier pete bakufa, to prier non, ba se repentir, to prier pe justice ekota na pays. Po soki bakufi na baposo baza nango wana bake na tourment aux alliés éternels. Nous prions pour ces gens afin que bazonga na repentance, mais c'est malgré c'est Dieu qui sauve. On comprend. Nzambe mutoza capable ya osala élection na ye pour qu'il a sauvé batou. Mais aussi, aza capable peut à restaurer justice. Dieu peut le faire. C'est pourquoi nous ne prononçons pas, tout le prononcer le thème malédiction pour Nabango, akufa, akende, akueta kokwea. Non, 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 non. Donc, ça me limbela wanate, ou encore permission wanate, ya kubenga la bateau jugement. Non. Tout benga miséricorde. Mais Nzambe alobi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À ce moment la injustice, à ebi comment pour régler yango. Donc, nous prions pour abattre wana. Ce qui peut possibilité les alliés. Ce qui peut possibilité ezali ya kosala même mention ya bato oyo yebi na bakombo ndenge na livre ya Romain apôtre Paul a fait ça non na livre ya Romain chapitre 16 je crois atanga penza bakombo ya bato na kati eza na 26 kombo ya bato penza atangi tanga kombo ba dirigeant ba pays na biso tanga kombo ba préfecture na bino na France ya ba maire de la ville et tout tanga bakombo na bango bato oyo baza ya mama leki tata mwasi ba grand frère moko boye tanga bakombo na bango s'il le faut mais ma vie na bango pa nzambe parce que eza malamu kosala ndenge wana pe nzambe aza souverain aza capable de sauver donc voilà un peu oyo tolobeli concernant la prière na sincérité de cœur. Ok. Ok. Non, ce que tu as évolué, tu as verset verset 10. 10, yeah. Ah, ok. La prière doit être soumise. Dans Nathan, na chapitre, na Romains 1, verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin dans sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Donc, tu notes phrase oyo, par la volonté de Dieu. Tu compares on a Luc 22, verset 42. Tant Luc 22, 42. Luc chapitre 22, verset 42, le Bible. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ok. Donc, même Christ a dit exemple, toujours à ça la mokano na nzambe. Donc, prière doit être soumise, c'est-à-dire, il faut ça la main selon sa volonté, la volonté de Dieu. Donc, Paul n'a pas demandé à Dieu, à ordonner qu'il embêtait, à dicter qu'il embêtait, ce qu'il voulait, ok? Il a simplement fait une demande. Demande. Alingaki qui demande na ezala, sur la volonté de Dieu, sur la volonté de Dieu. Donc, tout manipuler nzambete na ba prière na biso. Tout ça la déclaration te prophétique te. Et quand na ba pensée na yo ba moko ba biso sala yango eza mabe. Da ba pesi biso ba permission te. Tout y ba place na biso. Même Christ a dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parce que le monde qui partit moko important en na verset 10 kaka on a demandé continuellement dans mes prières d'avoir enfin dans sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Continuellement dans mes prières. Dans mes prières, enfin par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Vous pensez que prière, il faut de la spécifique? Parce que Azoloba, enfin par sa volonté, le bonheur, de faire quoi? D'aller vers vous. Ou encore, la volonté de servir, la volonté de spécifique. Donc, Zaki a besoin, tout le monde a qui apôtre Paul, Zaki a besoin qu'il na Rome, mais Zaki qui empêché, mais il soit comment qu'il livre Oyo. Parce que à mentionner on a bangono, à le dire enfin par sa volonté, le bonheur, n'a y pas nabino. Ok. Asa spécifique. Donc, il y a un point très important, parce que sinon vague.
Et il y a un sens de mamba, baoloba. Hein? Ba yeba, ni baoloba. Spécifique. Donc, spécifique d'aller vers vous. D'aller vers vous. Spécifique. Il faut être précis dans la prière. Très précis dans la prière. Calme. Zala na précision. Nini olingo. Zo ya e pa ya père na yo. Hein? Omoni, te belo omogo. Nzambaza papa na biso. Aza papa. Donc, tout ça na confidence mo ya koya e pa ya papa. Ozo na confidence moko boye pa na ye. Ozo ko manipuler. Ozo ko manipuler te. Ozo premièrement na confidence, yeba que vous allez accepter. Amen. En Christ. OK? Ozo poussa na bibi, ozo poussa na avec fear, hein, peur et tremblement. Hein? Mais ozali na confidence pour na Christ kaka ki oza accepter. C'est que tant ozo ya epa na ye, ozo ko senge epa na ye. Ko manipuler papa na binote, papa moni na komba la wana opesa na biscuit moko. Ti. Papa na nzala. Na ko biscuit s'il te plaît. Papa ba kete biscuit te yo fo afo na pesa o manka. Bien yo fo zwa musuni yo olia. Donc tout ça là. Et peut-être la prière. Avant que tu m'en avant que la parole ne soit mise sur ta langue. Nzamba ebiango. Si o manipuler comment ayebi yo nyonso koleka yo moko. Ko manipuler nzambe te. Ko la nzambe ba stratégie te ba kazali nzambe azali bon. Azali compatissant, azali miséricordieux, azali souverain. Hein? Ndiana baki batu mabe kutu bapesa bana bango te serpent na wasengi mbisi boni bien nzambe oaza malamu akopesa te le Saint-Esprit. Eza image ya c'est leki malamu koleka. Mais apesa rango kaka conformément à sa volonté. Pour na combler kopesa ba besoin na biso, ba besoin, ba le vouloir te. Hein? Ba le vouloir te, les besoins. Tout ba prière sans fondement. Hein? Tout ba prière wana sans fondement. Ba crier belé boze ba te bazolo ba nini. Non. Écoute, moi tant wazo yeso la sa ba apôtre comment prier. Abanina noboye. Voici comment vous ne devez pas prier. Parce qu'il montre nous comment prier. Faites pas que non bon mandaboy. Habitez. Voici comment vous ne devez pas prier. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme font quoi? Les païens. Les païens. Ah, parce que les païens veut dire seulement peuple, les banda nation juive. Puis va préciser qu'en gros, bazo croire que en multipliant les mots, vous allez exaucer. C'est pas simplement multiplier paroles, aux en sens terre. Bondela. Oh, kozanga maloba te, nzambe apesi yo pema. Après komi kote moko boye, to bondeli, moto ekita. Amona moto nzambe yoki bien te a continue soso. Les faits. Papa loko moka oli bien en français siko. Les faits. Après cela, ba continue bongo soki simbite batala la télévision bango film bana ya ba nigérien. Ba ko le moi ba musu ya anglais kuna ekomi fire. Bobeti fire, bobeti les faits, bobeti moto. Déjà, ils ont sans fondement moko boy biblique ezate. Bo perdre temps, bo gaspiller temps. Ibe lobi, nzambe aza ya likolo biso toza na se awa. Tika ba mona biso maloba na biso ezala muke. Tukolo bata ba muke kaka. Eza biblique. Na motema na biso nzambe ayoka. Maman. Il faut tozala na connaissance de la parole pour que tu pries selon la volonté de Dieu. Na lobité ozala na connaissance pour s'enorgueillir parce que Bible la connaissance enfle. Comme ça on le lendo naïbi. Comme se fier na connaissance na ye. Non. La connaissance de Dieu est makamutu ayeba qui Dieu est.
na sainteté na ye et puis en comparaison ayebaki ye aza mosumoki et nzambe aza na makoki ya koécrase ye mais na miséricorde na ye nzambe asauve ye na miso ya mawa na nzela na Yesu. Mais na connaissance wana ya kidi ye ya koyeba mpe koma koapproche ye yango na toujours naloba toujours chéri. Les gens doivent arrêter d'abord place bokendaka wana basanganaka ebelebele wana naloba yango toujours. Les gens doivent arrêter de prier. Mais les gens doivent lire beaucoup. Tango botangi mingi. Maloba nzambe compréhension nango nde eko régénérer eko changer la façon de voir les choses. Na clarité à ba écriture. Nde bongo bokosambela nde bongo tokosambela malamu. Donc basambela ko gathering assemblée eza mabe te fo eza bien bato bakutanaka mais topriaka na mokie totanga maloba nzambe be toyeba po ekoapprendre biso comment prier comment tokoki koapproche nzambe toprier mais tosala yango ya mokie ouverture mais tosala betide biblique nde ebele po ete na maloba na biso tosumuka te mpa tokroire ke encore toprier be tozwi ba 2 heures 3 heures nzambe akoexauce biso non passe ba 3 heures 4 heures na otanga bachrétien après minute moke okoki opase neti 30 minutes ou bien il y a 30 minutes à prière mais au passé à 2 heures il y a autant à bachrétien au moins na progrès makasi na l'assemblée parce que ezala sens te bato basangana bavandi 2 heures de temps bobeta lundi intercession mardi intercession mercredi boy jeudi samedi intercession pour les délivrances intercession pour l'affermissement intercession pour bobeta 2 heures donc ambona eza penza na nzela te il faut koyeba maloba nzambe bible dit que la parole de Dieu habite en vous richement. Po bokoya te na tentation mukolo ngambo koya maloba wana ebanda ko rappeler yo kidie azali le sauveur azali le rescuer koko aza ko rescue yo longola yo le libérateur le rédempteur ezo ko rappeler yo kidie nde ocha sikoyo fwa na oyo nzambe wana zali foye bango na muto ke église alati linette kaka ba veste bible te ba n'importe quoi nyonso ba amen et puis bato botika nano na prière yango ba spécifique wana ti ba soi-disant ba parler en langue totika mongo nano tozala spécifique wantour le blanc moko mosusu si Dieu permet totika tozala spécifique quand nous venons auprès de notre Père qui nous a acceptés en Christ. Ok. Nazozwa sikoyo Romains chapitre 1 verset 11 à 12. Ok. Na Romains chapitre 1 verset 11 à 12. Romains chapitre combien? 1. Nazodia nangwa 11 à 12. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Ok, la foi qui vous est commune, et mutuelle. Yeah, une foi mutuelle. Now, la prière doit être correctement motivée. Okay. Faut la correctement motivée. Donc, est-ce que Paul, azalaki n'a pas raison et belé à kusenga un voyage prospère à Dieu? C'est la question. Est-ce que Zalaki n'a pas raison à kusenga voyage na et prospérer devant Nzambe? Pour la nini linga ko kende Rome. Et il faut poser la question tant que dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi Zalaki n'a pas désir? Premièrement, il voulait faire la volonté de Dieu. Premièrement, la volonté de Dieu. La verset 10 à l'obi, j'ai fait sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Alinga qui premièrement pour ça la volonté ensemble. Deuxièmement, Alinga qui a établi, a renforcé, a confirmé les croyants, ou les croyants à Rome, sur le rocher, Christ et Jésus. Au bon, on va dire qu'on croire.
na verset 11 alobi, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Yaosala ngo pona lokumu na nzambe. Yango prière, il faut de la correctement motiver. Troisièmement, spécifique aussi. Troisièmement, alingaki ko réconforter, peut encourager bango, ainsi que dans le sens que alingaki pas seulement encourager bango, yemoko pe azala encourager na bango. Donc, encouragement et réconfort est mutuel entre Paul et les chrétiens de Rome. Alors, bien, verset 12, faut la paix entre tous les chrétiens. Faut la pour nabiso nyonso. Paul te na Rome, on les exemples pour nabiso. Voilà. Na verset 12, alors, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Ça, c'est que ngande mutu qu'on a encouragé bino. Non. Alors, ouais, n'a quoi encourager bino. Naza l'encouragement pour na bino. So salango, kwaza, ayebisa na nzela ya grâce. Azo mérité te menzambi a bénir ye. A pese capacité wana ya comprendre maloba nzambe. So alingi pe, a communiquer joie wana eza kati na ye, a communiquer wana bango. Et puis peut-être voyez à mon bino ça dit progrès et encourager payer. D'ailleurs, asa déjà encouragé parce que foi na bango, les a reconnus dans le monde entier. So asa la besoin sous sa volonté, c'est-à-dire encourager bango de plus. Amen. Et pas seulement y encourager bango, bango peut avoir l'encouragement pour na ye. Parce que dans le verset 12 à l'obi, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi. Par la foi. Une fois, ils ont compté sur nous. Non. Ils ont toujours qu'on rappeler biso bongo. Ils ont toujours qu'on rappeler yemo qu'on a battu bongo. Au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Tout ça la foi moko. Tout ça la même Saint-Esprit. Moko kaka. Basé belé. Tout ça la foi na yo moko te notre foi. Objet d'angoisa kaka Christ. Au milieu de vous. Par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, par raison à Paul, les a qui malamu makasi, les a qui soucieux de la, qui soucieux la gloire ya Nzambe, et les peut soucieux et ba bien des autres. Ngi ba toi la malamu. Ma bonne délit à Paul, les a qui exaucé. Amen. Mais les a qui exaucé d'une manière très inhabituelle. Les a qui tendent à ko expect yango. Tout le monde a qui apporte pour la kenda qui te na voix mo normal la kenda qui po bakanga ki mais malgré bakanga ki akoma ki na Rome yeah nenga ki mutu moko boya aza mutu moko asala cantique a composer cantique mo be anglais mutu akoma ba livre fait banzembo alors ba ke lo mo boye eza mingi na anglais ba ki Dieu agit d'une manière mystérieuse ses merveilles à accomplir. Il accomplit sa volonté souveraine. Dans les circonstances, tout ça même qu'on expecte. Expect en français, anglais. Expect, ils allaient en anglais, mais ils allaient na ba makambo to za tout autres zoli ko zenela. Espérer ça. Arrête, et autres temps. Ok. Bah, tu vas comprendre qu'il veut dire expect. Apôtre Paul a fini koken na Rome. Ezalaki désir na ye asambeli nzambe afungole ba porte ezalaki voyage moko désir moko kala me nzambe baningi nzambe nde na volonté na ye apermetaki na moment opportun akende aekutana akende mpona accomplir la mission que Dieu voulait akende kosala mina Paul ndenge azalaki na désir moko imminente donc désir mpe na motema ye nakende ka vraiment akende ka na Rome. Zaki désir na ye. Tout comparé dans le livre à 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Attends, désirer comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et pires. Voilà. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Voilà. On dit imminence au nazol, désir au apôtre Paul azalaki nango d'aller à Rome. Nazo comparer désir wana ndenge di bezolobela na ba nouveaux convertis comme de nouveaux nés. Bazali ko désirer de l'eau moko. Je ne fais que ça na lingi yango. Mwana muke kwele fufute te so azolela ba pesa ye milik. Yango nisa ko soutenir ye yango nango besoin.
Tanga sur le livre Romains 15, 23, verset 24, s'il vous plaît. Ok. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, Voilà. j'espère vous voir en passant, car je me rendrai en Espagne Voilà. et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Apôtre Paul la kisi imminence wana désir wana d'aller à Rome. Donc yango zaki désir na ke na Rome. Mais ce que tu yebe le Rome quoi. Désir na mutema mutu ezalaka te mutu yo moko ozali ko produire désir. Non, non, non. C'est Dieu dans sa souveraineté atiaka désir na mutema mutu. Tant désir wana eza na mutema mutu nzambe atie yango et désir wana ezali accompli gloire ekepa nzambe na mutu te. Yango nzambe azobenga David l'homme selon mon cœur. Il ne parlait pas du cœur qui produit des choses, parce que la Bible dit, c'est au-dedans du cœur que proviennent toutes les mauvaises pensées, l'impureté, l'ivrognerie, tout provient du cœur de l'homme. Et il ne parlait pas du cœur dans le sens que David azaki nango yanga poni non 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 David azaki te azaki parfait ko le kabato dioso azaki musumi juwa moto nyonso nzambe ne muta changeaki. Na fond parenthèse parce que si Dieu permet aussi. Mais c'est que yo so tangi na livre de Samuel 7 na sima kuna oya omona nzambe nde atiaki désir wana na motema ya David pour atongola e temple. Ton temple na ko tongama ezali ka mambo David te ni Salomon, non, ezali image ya Christ. Nde nzambe ye moko azwa gloire en Christ. Le ya tozo lo ba que non et nzambe nde atiaki désir wana na motema ya apôtre Paul ya na Rome et les circonstances ezali ko environner voyage ne nzambe yo mo azali ko orchestrate azali ko bongisa ndeni po ezali la afin que amema maloba nzambe témoignage na yekende tina ndako même ya roi. C'est-à-dire que nzambe permettre Paul azala na trouble mais trouble ngo esengi akende asambi liboso Félix asambi liboso ya ba gouverneur et puis azali ko senga na kendo ngamo ko se présenter na roi na César na Rome. Nzambe a permettre épée à kende mais voyage yango. Surtout tango na livre Actes des Apôtres. Voyage yango. Ya omuna ezaki na masuwa. Na masuwa wana apôtre Paul azokende ezaki masuwa moko te ya confortable neti soki ndenge ni te tomoni masuwa wana akendaki comme étant prisonnier na masuwa wana bakutanaki problème na nzela masuwa wana kutu ezindaki ebukanaki epanzani kusika te mais epanzani kido ezindi mais nzambe aprometaki apôtre Paul ke kobanga te moko te akukufa parmi bino bato. C'est vrai babiki bayesusu na ngambo ya mai nyoka suye lisusu. Donc na biso penza bato lelo ekomaki voilà même bato mboka ngo les gens habitants ya île wana je crois Chypre je crois. Est-ce que vous avez Martinique? Non, ils ont Chypre. Non, Malte. Malta, yes. Malta. Même bato côté wana babike oyo fo azala azokima eloko aza mutu mabe nde nini akimi mai erate ye aye na mokili vipere eswi ye ezali voyage moko te ya esengo voyage moko boye na kati ya cruise moko boye non ezalaki nzambe asali yango na ndenge na ye enfin ke makambo ezala ndenge nzambe ye alingi. Azalaki escorté na Rome comme étant prisonnier. Mais pour comparaître devant les rois qui étaient libres, bazali na pouvoir, bazali ki ba prisonnier, bango ba roi, bazali ki ba prisonnier à l'isumu, bazali ki na se ya esclavagisme et du péché. Et la seule façon pour ba roi wana babima na buumbu wana ya l'isumu, ezalaki kaka na moyen ya la prédication de l'évangile. Apôtre Paul a mimami kuna comme étant prisonnier na bomoto, mais libre en Christ. Amemeli siko nouvelle à ceux qui sont libres na mokili oyo,
ayant même le pouvoir, l'autorité, mais esclave du péché. Yango biso, des fois, si Dieu nous permet, de côté dans ma place au wana, où il y a les autorités, et ça lui quoi qu'on rappeler bango, qu'il y a un grand roi, le seul qui peut nous libérer de la prison du péché, de la condamnation, de la mort, de l'enfer même. Nde, ya kana nzela ya prédication. Tande nzambe amemi apôtre Paul, na bandenge wana, apesi même assurance, à garder ye, akende ti akutana, na bako. Akende même pas akutana kaka na ba frères et sœurs, hein? Bien qu'azalaki akomaki na mwa liberté moko boye, kutana pe na bandeko na ye, mais la parole de Dieu ezalaki prêché na kati ya roi, na César, ayokaki maloba nzambe. Donc tu vois que prière tolobi ezala sincère, ezala spécifique, ezala na motivation ya malamu, correctement motivé, puis ezala fait connaissance, ezala avec en Christ, connaissance en Christ kaka oyo bakidi na soumission ya kozela ke temps ya nzambe ekokisama, et puis koyeba ke nzambe aza souverain, mais na souveraineté na ye tout ce qu'il fait est bon. C'est difficile, hein? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Papa, tout wana bezoloba wana mba musu ezaka te bonne santé, mba musu ezaka te mbongwa. Tokoma wana eza na Rome pe ye eza na Rome tokoma wana tolobela ngo nzambe azo sustenir biso, apesa biso oya biso yango ndeko nanga oyo ozwi nde yango ya yo o moninga aza nango ya ye kumisa nzambe mpona oyo aza nango. Mbala mosusu soki ozwi mpe yango mpe mosusu ememi mpe na nzela mabe, mpe nzambe alingi apesi yo oyo oza nango besoin, apesi yo. Donc tomisa tozalaka bato neti baloba toujours comme des mendiants, toujours zela kaka ye apesa biso. Donc voilà un peu lelo tolobeli sur la prière et na bavole nango nde Romains 1 verset 8 à 13. 12 à 13. Donc to désirer connaissance na banzambe, to désirer yango penza pour que tu pries pas correctement dans maloba nzambe, parce que dans l'homme il y a rien de bon déjà, rien ça n'a côté, mais to yeba qui Dieu est et puis comment qu'on approcher nzambe reçu tout autant à maloba nzambe ça va nzambe ma biso na vérité, comme ça to prier correctement selon oyo a révélé la biso yango les rosa raison nzambe za ko sanctifier ba penser na biso pour toujours ko apprendre ko prier toujours croître na vie chrétienne na biso toujours croître pe na ko prier correctement na sepeli na balance wono sala shayana na sepeli na balance mo kitoko, mais onga zo ba ilo ezalaki to se fier te na ba capacité na biso, to se fier na ba capacité oyo nzamba azali pa yenda zali le tout puissant. Donc moni ba lobite ke ona na sala le côté te osali me o nzamba e bisio sala ya ngoko sala, et puis ozoloba reconnaissant que yende nzambe to lo makamza bele ko loba pona lelo. Je crois que nzamba permettre de loba oyo to bondeli to pusa ile kumu, parce que yenda permettre oyo loba to bondeli. Kono lisusu merci pour un moment oyo pesi biso pe ma même ya koloba ya kotanga maloba na oya toza banani kolo ko misa maloba oyo soki yo moko te oza na contrôle nango. Père éternel tikete gloire nyonso ezala ya yo, ezala penza ya yo, kombo na ezala élevé, vous allez capable de permettre maloba oyo ekinde eyokana ebele, si te le permet pour la gloire na yo moko, pour la gloire na yo moko, Père éternel, pour la gloire na yo moko. Yahweh, sala yango pour na lokumu na yo moko kolo, pour na lokumu na yo moko, afin que les âmes soient sauvées. Car quand les âmes sont sauvées, gloire nyonso ezaka ya yo. Nde na kombo na masi ya Yesu tokondeli. Amen. 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 Bye bye. Bye bye.